Kishasa makambo fili aux internet tolomuki na tongo kande toyebisa bino toyekokuta artiste Pomba liboso ya palais du peuple ye na libota na mobimba on ne sait pas nini comélier toyebite bon tika toujours branché to découvrir biso na bino ensemble pour toyeba exactement eza nini tomoni ye na bana na mwasi na yemoko Pomba liboso ya palais du peuple. Ah, bologena lela trésor mancour kumbela mokili ei kumbela mokili trésor mancour kumbela mokili talaka yo mukumbi kumbela donc la terre est à toi kumbela yango balobi to s'abonner biso tout na chaîne kumbela mokili tala bango ba jaloux bazo banga mancour wetu alobaka te trésor mancour wetu ouais kumbela mokili zamba zama lamu Zlatan Boloke identité. Bonjour dans la vidéo Bansabolela Sanima ba news on a site kitoko ya Kumbela Mokili le seul site où epesa makambo ezaka moko ya Kumbela Mokili to bo comprendre quand on respirer ba pe ma babenga chaud tongo babengi nga déjà babina ki na pa di pepe ipare babenga mutu moko boye na ndaku babwaki libanda na biloko na bana na nyonso ya ye afandi likoli ba pesa nga ba détail ti babina kende kana pa di pepe babwaki mutu moko boye libanda de bo moni tongo toye to ekokuta événement botka toujours branché. Merci mon boss, mon boss, un bon tonton. Trésor Prince Mankourou, Moutouyaba, Moubala Mouindou, je te salue Trésor Prince Mankourou. Il y a José Pelé Messa, ingénieur Fabrice Kassiama. Merci pour notre conseil. Il y a José Pelé Messa, il y a Alain Bolabika, Arnaud Soukou, Mekere Anates. Bon sabona, car il y a déjà bon sabona. Bon continuer à partager, bon liker, bani ne nous azomona, babouné ne nous azomona, message ne nous azomona. Et ce comme il y a droit que mais la pression n'a pas été pour nous faire ça beauté. Tous on a événement puis nous avons juste après. Kishasa makambo fili aux internet tolomuki na tongo kande toyebisa bino toyekokuta artiste Pomba liboso ya palais du peuple ye na libota na mobimba on ne sait pas nini comélier toyebite bon tika toujours branché to découvrir biso na bino ensemble pour toyeba exactement eza nini tomoni ye na bana na mwasi na yemoko Pomba liboso ya palais du peuple. La famille, vous comprenez des amis. Je manque le mot. Je manque le mot. Papa, dans le gouvernement na biso, na président Fati Chilombo, na maman Denise Nyankero, na sengi na gouvernement mobimba basunga biso ngala vai na ngaba talopangu tana ko futela na mwasi la ngala bana to beti 2 ans mbula robeta mire bukani ya chambre ya bana na sa décision na bengi Barres ngolo pang na bengi na ebisi na mama me awa sko ngai fona bi matro sala neni e boti matata alobi na ngo préavis de sila awa mbongo zong sangat na milito na lo babiloko yango yo na palais du peuple pour ça ndako ya peuple. Mais c'est un monsieur, j'ai montré là, montre-moi tengue là, il s'est habité. Il y a une chambre moi vide ya quoi mais fungo za maboka Jean-Marc Kabund. Il y a Jean-Marc Kabund.
tozela ye soki akosunga biso alanda biso na mawa nzambe président Jean-Marc Kabund remettre biso clé ya chambre eza vide ebobino bwana bandeko te bozana bandeko te mpo bokepa bandeko bandeko nyonso baboyi biso ndeko na mama yo tuna ndeko aliboma to neni biso bandeko baboyi yo tuna ndeko bana na bavandi balinga bandeko te omona bango bandeko mpe bakopa exaucer lamuka exaucer lamuka boya na yaka exaucer bana no bana no nyonso oyo bana biso bango siko oza libanda na bango oyo exaucer Claver Albert atoki na nzala banda ntongo aliete siko bana oyo batangaka to batangaka te oyo babengani oza deja me banda otanga me kotanga ya kodebrouye awa babengani biso na ndako tiki mpe katani asala nanu te sikoyo na minute oyo tooloba boye naosenga na président Jean-Marc Kabund a remettre biso clé ya chambre eza vide à parler du peuple eza un espace mo wana place balela papa Lutumba te place balela Kester te liboso likolo kuna omona na chambre 14 donc fongola wana toanango besoin permettre biso quand même tokota to se reposer na bana oyo bambula yango ezobeta gouvernement tala biso likambo papa mais sikoyo na lobby ba place à kofanda eza ebele yo poni awa kaka mpona nini na parler du peuple mais eza ndako ba peuple nakosi mais ndako ba peuple ndenga kofanda te pomba leader bato baotala yo ya ndenga kofanda te ya ndenga ozwa solution ya mboka mpona peuple mais biso mpe toyebwe loka chambre na ville ta tolala mwa mikolo bazwa solution na biso ebongo na lobby ke fungola soki bapropose o place mosusu parler de marbre des places mosusu kaka pas parler de marbre pas parler du peuple pas stade des martyrs bapropose o place mausolée yo mo fo pona to pa onde fo so balongoli nga semi mausolée po mausolée na mongunge ya raté soki mausolée ça va po kuna na mongunge ya kana ngote combat leader oui maman oza tata te père Adaya beau mère Adaya o ba bokilo o bo te pa famille moi sito ke fa bandoki kuwaka mitama be badiable bazaka bakoko bani oti bakoko te peto monyo olobi ntango omona omopele oko ave Martin mais un jour aozwa mpe kaka makambo mais pourquoi bana moko olandisi bango baza age moko te moko te baza beka inameka bango nda oyebi bango okokani mpe bilongi te pumba okokani mpe bilongi te ye abimaki na babengako banani na nini ye zemi na ye abima na 7 mois ichombe bo tobenga bana machombe azali na prémature donc prémature ye bien bana bakokani ye 9 ans ye yana bango na 11 ana 11 ans pomba maman tu on a ébi bango oyebi bango nayebi bango très bien omona bango nayebi place bango vana ngaba mais nga pene eloko na osenga soki fo bosunga bango kala bozala mitema mawa ya osunga bango mais eloko bokosungela bango mpenza eza ifo bosunga bango na bacondom mpo soki te botondisa bana yaka nano ndeko yaka est-ce oyebi problème oyo bango baelia problème bayeba luka bala na pain du peuple bapesa bango fungola pas Jean-Marc Kabund eza pas Jean-Marc Kabund clair pas Jean-Marc Kabund lokuta akimi rébellion papa yaka na rébellion te chef de l'état biso likambo sazoloba rébellion loba po ata lifantolanga mais keba osabo ebwani yaya mbote loba mwa makasi mbote kombo na onani Noël obotama jour yesu abotamaki osani na paye di pepe tomoni bofani na moi boye azokoka te émotionné sona na profite mais tali mwana ndo azo émotion yaya
Mbote, hein? Mbote. Kombo non nan? Maurice. Maurice. Osani na pas du PPA. Ovani. Ofandi osani na moibwe bolali boche tokobo. Tozela bafungola. Loba makasi? Tozela bafungola. Bafungola nini? Na pale le pepe. Osani. Otokota. Komba leader. Ouais. Bana ba bibongo ha. Joana ni alubite. Vous pour ça non loba makasi. Ya mbote. Mbote. Kombo non nani? Ben. Ben. Wa koma mboka na pesa. Wana kombo mboka Ben. Bosani na pas du peuple. Babengani biso. Babengani bino? Siko bosani awa. Tozela bafungola pale du pepe potokota. Ah, bana pe bado bibongo ha. Maman, c'est quoi réaction à cause de nos fans na boy? Ça fait combien de temps tu as besoin? Moi, ça fait déjà 9 mois que tu as une place au Kendete. Maman Denise, tu as un kalisunge pas na maman Denise. Papa Fati, président Nabiso, Jean-Marc Abundi, fongo na maboko ezana maboko na yo. Fongo les gens maboko na papa. Ils ont trouvé solution pour Nabiso. Père na mutawu cholo ba fongo la maboko Jean-Marc. Mais toujours comme bino na bisi bino ke fongo les gens maboko na ya pas di pepe. Papa nangai mais ya bomba bato ba bomba fungo les ayete ya zanani awa obomba fungo la mais no ba ezaye mtana ngo azanani azan enseignant national donc yango ba pese fungo la. Mais maman, moi ça c'est l'économie. Yo ça que dans l'économie t'es pour besoin d'attendre pour studier pour vendre en attendant. Moi to zaki na zaki l'économie na ngato bando futa na bokala. Mvula tango ye mai e baby si bablo na biso nyonso ndako oto tisike na oka mwa mukiango. Mobali na sali 6 mois asala te. Nani lo mona sala te. Yango na osenga lisungi, muta mutema mawa. Aya osunga ngala bana okolela libanda boto okokati. Mais to mona maman mebele ba oteka ta mabele la banguba na nzela maman. Ata fwa oteka mabele na ana ngoti. Oteka mabele mais un jour l'état pas kanga oteka mabele mikanete. Mabele olia mabele baté. Ah ya oteka ngote. OK maman to pesi au fond 2000 francs. 2000 francs oyo okoko sala ngota fond ya mabele batika ata 100 francs. Maman. Oye pour la chola biso. Acholi ta pesi contribution. Mais puisque maman ne pour la melamo lo courage en Luca. Maman nga bakse bino on. Merci. Ça pesa pa na ngai. Pesa pa na ngai. C'est la bonne bongo boni nyongo. Maman on dit bon ça à 9 mois. Est-ce que déjà beta tout place pour ndofou la bela ko musi la bino ndakuti. Na beta to kuna tena ke Lucas. Mais bon courage pour que beta. Babenga na biso. Soza mato il faut tobi babenga na biso. Na François ni le chapartoire. Place to bande ko vanda kuna garantie esilaki. Garantie wana esilaki nde babenga na kibiso. Ko benga na kibiso bon. Mobali nanga pomba tali ana bulomo a salate. Loko a parlé du peuple et ça peut prendre ba peuple yango toye to vanda a. Nde to tuni Jean-Marc Abundi babi azate ya bimina clé to zela eroya a fongola biso ba pesa to chambre moko to vanda. Ok, ça va maman. Merci. Courage, mais bon, on va payer sur le cas où le côté capot. Dès qu'on met déjà ma boca pomba bon, on a sûreté qu'on paye. Mais concernant on paye sur ASC au fan date. Atabo sali à 1 an. Bon, le qui est venu solution et non bon côté bien. Et yango ana ka situation na président na biso, il a trouvé solution pour na biso. Ok, merci beaucoup. Merci. Artiste Mbo était boni. Ah oui, ça va. Mais tout le monde yo pandi makita kuna. Biso to ki version mususu yo bimisi version mususu. Mais ba famille mususu faut là là ba de près. Ba ozaka charge ba pesa on na gouvernement mais nzoka bango mo nde ba luka mamu tana bana ala bango ala nde balanda la et puis toi on mona na ba sili on a te misu batikali abota fort nga penza zelo la ko senga penza o bato ba ko sungele e ara bo sunga bango na ba condom ba sitotek la table ça sombule beti hein bon muta la vie a pas si quoi continue au botandeni ça va sentiment moi c'est ba nini ba sentiment moi c'est bandumba otuna ngulu. Bonjour Deko. Bonjour maman. On événement munene na tongo tongo ils ont expliqué notre page internet maman na sala ka wana na jardiner na bimina tongo natala boyo artiste du Congo ayebani mokunga mobimba bo babenganye na ndaku ayena mwasi na bana azela soki nanyo président na biso nanyo Jean-Marc Kabunda apese fungola ya sali moko akota
alala na mwasi ne na bana. Est-ce que ça na sens pende loko wana penda papa que ce soit babenga nyo na ndako ezalaka te débrouiller mais azana esika oketa débrouiller okende wapi mais nakoloba ndeni azana bandeko akokepe kota bandeko alali ke oya boye expose mwasi na yo na bana boye tout ça eza kitoko ta. Merci beaucoup mon frère. Ok maman. Et voilà fidèles internautes pour comprendre bien moko qui cherche makambo. Artiste pour mbobi babengani na ndako. Raison to ebité ba muso babi po babotaka mingi yemoka lobi eza juste pour ma ekotela ki bango garantie si la babengani bango ndé ko se retrouver na palais du peuple et sika wapi peuple et donc ye erayo ki kombo palais du peuple akanisi ki no palais du peuple ndé esika peuple yaka ko fanda yango ye pena libota na ye afanda na kati ya palais du peuple. Nasi salisa motema ta page de Globo s'abonner et ça ceux qui te commande nulle part ailleurs quand na site no kitoko ya kumbela mokili et le ngona prince trésor Mankuru on est là tout ça musala kitoko bon continuer kana ko s'abonner merci mon réalisateur Rodrigue on va le restaurer on est ensemble tous continuer ka ko sala bino musala po souci majeur na biso mokona mokolo ezalaka ko sala bino musala confiance au bo pesa biso merci beaucoup. Balela salut à news, vous s'abonner, vous liker, vous partager et ça fait énormément plaisir. Restez toujours branchés. Bambo tes pour na mela qui paye manena moto bandanda kutia vous comprendre que ça transport patio. Donc à la prochaine édition. Ah, bologena lela. Trésor Mankuru. Kumbela mokili hey. Kumbela mokili Trésor Mankuru. Kumbela mokili talaka yo mukumbi. Kumbela donc la terre est à toi Kumbela yango. Balobi to s'abonner biso tout na chaîne Kumbela mokili. Tala bango ba jaloué bazo banga. Mankuru wetu alo bakate. Trésor Mankuru wetu. Ouais. Kumbela mokili. Zamba malamu Islatan bloqué. Identité